Oh. Bonsoir, batata maman, badeko banso, ekolo Congo. Claude Moutima, émission Banyangando. Ndenge tobaka ke Banyangando, mokili mobimba. Banyangando, c'est état d'esprit. Banyangando, tous amis représentés na Congo Flash, je parle dans un Kinshasa. Il y a John Image TV, na basite tout. Et nous partager émission Banyangando, son bien. Pour ça, je suis bien content. Bitumba ya politique na bande yango nandako ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Élection elekiawa 2006, 2011, 2018. C'est tout quand qui na makambo ya élection te donc tikali na opposition kino mokolo ya lelo. Mais nous allons parler de ce parti pour il y a eu une idée parce que yo kota ki na élection te to moni pe mo na mboka parti mbaki ba kota pe élection te bosa relation nous allons na banque mbaki parce qu'il pendant ki na mtalika ya Tshisekedi pe bon il parce le peuple naza na relation na ye ata moko te effectivement nous allons ki na ye na IDPS ça c'est vrai mais ma pona makambo etali ma ponami biso to kota ki te. Mais par contre, quitter. Bon, en 2006, il y a un lobby parce que tu as en 2006. En 2006, il y a un candidat, il y a un candidat. En 2011, il y a un candidat. Alors, on a quitté. Mais la raison, c'est celle que en 2018, à côté, on a évité. Donc, on a compris que ce qu'on a c'est que on a Valentin Mobake, mais on a évité très très bien. Donc, nous croyons contre l'opposition, donc vous avez besoin de voter par Tshisekedi de Mulumba, mais moi je comprends. Parce que nous on est besoin de voter parce que nous et pas il y a Etienne Wako là-bas. Non, to bebani na eloko moko te. Oyebi ke tango ngana ke bango batikale kuna na nzela ya maponami ya 2018 ngana yebi yango te wana yende mutapana ezalité. Siko les relations ni tout parler na mom ke na IDPS parce que tout côté ba lelo. Relation na yo lelo na Félix 15%, Makamo Félix 15% sali. Ezali ya papa naye parce que mais quand on a vu qui était cet homme là Etienne Wako labo oyo abotre biso monstre asa ki ndenge nini non eloko na lingena loba Tshisekedi oyo ngai na exercer ba fonction na ngai pene na ye pendant plus ou moins 20 ans azalaki na caractère oyaye yaye moko. D'ailleurs, na koko pesa bino information était Mukolonga na longwa qui na eu de passe en 2003. Il a annoncé pour dire que la seule personne qui connaît ma politique, c'est Norbert Louyeye. Je regrette très fort. Alors, na le Rwanda, moi nanaye abandaki comme kakosala makamu ya politique parce qu'azalaki na Belgique. Mais au fond, il y a politique, en tout cas, à Kotakite, wana na kozala sincère, pour na koyebisa bino. Donc, makamu ya sali lelo, Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, Wamulumba, Oyo, Abundé, Toumamonene, Nakati Mboka Nabiso, Akokaki Kosala Yangote. Donc en fait, pour Nangaï, namone que Félix Tshisekedi a trahir combat et Tata Naye. D'ailleurs, vous allez kolanda ba déclaration Naye, Tata Naye a bengaki Joseph Kabila Rwandais, Bajong Saye na Rwanda, mais Félix Tshisekedi lelo azali kolobake, azali ko expérimenter expérience, il y a pouvoir, il y a Joseph Kanambe qui peut plus loin pour nous colobete azali partenaire naie a s'occuper wanate alobi que azali exemple pour naie yango azali colobete Félix Tshisekedi a trahir lutte combat ya tata naie Etienne Tshisekedi wa Mulumba et lelo na ko bakisa boye na trahison wana lelo a comme isolé parce qu'il y a un mariage na Joseph Kabila parti na ye balingi lisusu ko yoka makambo wana ya mariage wana te na banza bolanda ki dernièrement message ya président intérimaire na bango Kabundi Jean-Marc Kabundi na pina ki kosenga pardon non asenga pardon te wana na yoki yango te na munoko na ye atingaki Auguste Kabuya wana na yoki yango ngai na lingi na yoka na munoko ya ye moko ma Jean-Marc Kabunda lobake ngai na sengi pardon mais na yoki yango te na banza bolandaki message na ye alobi ke ngai nazali mutu kosakana te soki bo continuer kosakana na IDPS lobi tungo mikoloko ya boko nager na fleuve. Cela veut dire c'était un message fort à transmettre bango pour na kolobete il y a rupture, je confirme, il y a rupture
coalition wana ya corps wana entre FCC na cash. Cela veut dire que UDPS a zongi nzela ya opposition. Et donc Félix, c'est à lui maintenant de choisir la voie, soit à continuer na Kabila Yemoko et parti et zongi na opposition. Yamona lingina loba ete ezali mawamingi pona ye, le moment est venu à se débarrasser na Kabila. Papa lui, selon le discours, nous avons croire que la bâton, Jean-Marc Kabound au niveau des athées, discours tantôt, comment je crois parce qu'il y a Augustin Kabila, pardon. Je crois qu'il y a un discours, Fati, bidon, il y a toujours derrière les politiques. On croit que la confiance est inconscient. Oui, Nazali ko croire naye, peut-être au départ il a commis une erreur, mais vu la situation oyo bakutani na yango parce que bazalaki sûreté que kokende ko sangana na Kabila avec tout ce qu'il a commis au Congo comme crime, massacre, avec une gestion calamiteuse et opaque dans la République démocratique du Congo, au départ bazalaki sûr, mais lelo oyo ba moni yango et bah dénoncer yango naza ko croire que na banza sika oyo à comprendre ba kozonga sima. Alors tant ozali ko lobete na nzela ya niveau ya betide non baliangando ngana koloba na yo boye na nzela ya politique makambo etide ezalaka te na nzela ya politique nazali koya na nzela ya politique kotiana na makambo ya betide te soko lingo tia makambo ya betide tala tozalaki na papa na biso Lumumba azalaki universitaire te mais na lito ya Constance azalaki nango sur le terrain alitaki makasi et jusqu'à ce que na baninga na ye ba nyonso bazalaki ba perdre indépendance bazwaki indépendance bazalaki ba universitaire te mais bazalaki constant na nzela ya mboka na bango et puis bayaki kozwa indépendance bazalaki bomoko et puis na lingi na lobete mboko oyo tozali awa États-Unis moto ya zwaki indépendance États-Unis c'est un primérien. Asalaki 4e année primaire au bazali ko benga George Washington mais na Constance asalaki nango na ke kubundela mboka na ye asalaki tout pour te bazwa indépendance na Belgique peut bazwa ki un premier ministre primérien esquins alitaki makasi bazwa ki indépendance donc ko chana na nzela ya politique ba erreur munene tozali ko sala mpona makambo etali politique erreur munene tozali koloba lelo esengeli moto azala universitaire zwa mboka na yo Congo ebele ya bauniversitaire tozwi banda epoke ya Mobutu kino mokolo ya lelo bauniversitaire wana otala yo moko esika nini baye kotika mboka. Donc pour le moment Congo lelo ezali kosenga babundeli ezali lokola ba militaire bao bazali kokende na front ba caporal ba soda ya mulongo bazali kobunda mpona balibere mboka na bango nde makambo kotia na Congo lelo makambo ya classe ba universitaire to chana no sima e ko ya après parce que tozana posa na bango ba universitaire wana poto tonga na bango Congo mais pour le moment tozali ko luka bato ba ko kende na front ko bunda pona ko arracher liberté ya ba congolais pona ko bima na occupation tozana yango mpote tozwa kimia na Congo. Merci papa lui balobi na pays na sous occupé so bien. Exactement. Mais dans l'occupation, pourquoi il y a un parti politique dans le pays occupé? Oui, parti politique qui pour na occupé mboka na biso. Tokoki ko tika ndenge wana te ke parti politique ezala te. Sengeli ko sala parti politique parce que politique yango nde ezali likolo ya bato nyonso, likolo ya mboka beta nyonso soki politique ezali te mboka ekotambola te. Yango wana to sala parti politique pona ko bundisa bokipa wana to arracher liberté ya mboka na biso. Oui, tu as liberté à Mboka, je sais pas, occupant. Tu connais qu'il y a une élection, première fois, on a Etienne Ouakola, on a Jean-Pierre Mbemba, deuxième fois, on a Etienne Ouakola, troisième fois, on a le président élu Martin Fayulu Madidi. L'élection nous tire, l'élection à tout. L'élection nous soana, bandeko wana, va commettre erreur très grave. Ngai sokomoni na kotoki na makambo ya élection wana tendenge na uti kolomene bandeli ya 2006 2011 le lobby o eleki 2018 na lakisaki bango okoki kokene na maponamite 1 esengeli recensement identification et salama oyeba motu ya ba congolais tozali boni batu boni bakokena na élection. Ça c'est le premier point. Deuxième point na lobaki était esengeli kotala makambo ya armée. Soki armée na mboka na bino ezali ya ba congolais te ata bokei maponami oyo aza wana ezali armée ya ba occupant
chaque fois mutu aza na pouvoir wana ndenge bomoni Joseph Kabila bazali ko benga Kanambe na 2006 akendeki ba élection a gagné te asali coup d'état 2011 bakendeki ba élection a gagné te asali coup d'état na 2018 le vrai président de la République c'est lui ezali Félix Tshisekedi te asali de coup d'état yango akamiko pouvoir wana akeye ko pesa epa ya asimisi epa ya Félix Tshisekedi. C'est ça la réalité otozana yango parce que bandeko wana baboya ki koyoka malobo yenga nazalaki koloba oyo osala analyse correcte ya situation oyo ezali koleka na mboka na biso tala lelo oyo azali kobundisa pe Félix wana le vrai opposant lelo ndenge tozali koloba na kati ya pouvoir oyo toza na yango na Kinshasa le vrais opposants ya Félix Tshisekedi ezali kaka ye wana Joseph Kabila aza koluka azonga lisusu na pouvoir. Mais le président de la République, Martin Fayulu, a pu sortir, il y a la proposition de sortir de crise. Le monde politique, il y a un commissaire, accord cadre. Et puis, il y a un peuple qui a été MONUSCO, il politique, il y a un oui, sortie de crise, Oyo, ndeko Martin Fayulu a pesi et outil na accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013. Exactement, et si nazali koya baliangando ndeko Martin Fayulu tango aza koloba réforme des institutions de l'État azuli yango na point 5 oyo Norbert Luyeye abeti tangwa depuis signature ya accord wana ezali na point 5 ya acte d'engagement ya accord cadre oyo Joseph Kabila a signé na communauté internationale na ba pays voisins. Nde sika ya juili et sika dialogue mais esengela spécifié pour na kolobete dialogue na za koloba accord cadre mais ya za koloba to sala seulement réforme ya réforme ya institution non to ko sala réforme ya institution te soko lobi to sala réforme ya institution cela veut dire akayi ko tika lisusu Kanambe na pouvoir. Na Félix Tshisekedi bazana ye donc le vrai président de la République ezali Kanambe akene kotike na pouvoir yango biso toloba kite non tozali lisusu na plan de paix oyo biso to pesa ki na communauté internationale na ba américain d'ailleurs lelo oyo na utu na Nations Unies na siège ya Nations Unies pour na koyoka réponse ya plan de paix na pesa ki balobi oui tondimaki plan de paix wana depuis longtemps yango totinda ki envoyé spécial ya secrétaire général des Nations Unies na Kinshasa pour na kutana na M. Félix Tshisekedi na président ya parlement présidente ya parlement madame Mabunda akutana ki pe na ministre des affaires étrangères yango to linge to appliquer accord cadre wana donc ndeko Fayulu alonga na nzela ya réforme ya pamba mais azonga na nzela ya accord cadre d'Addis Abeba mpoto mettre fin na situation tozana yango parce que kuna nde to accord cadre lobby na premier point balobi était il faut réforme des services de sécurité l'armée et la police oyo ezali miné na ba étranger bakoti na kati ba ya depuis époque ya Afdel baza na kati kuna donc na réforme wana ndenge communauté internationale azali kosenga il faut bapaya wana nyonso babima bakende pai na bango na mboka na bango pote bakongolais batamusa mboka na bango basala réforme des institutions ebandi na présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat et puis institution etikali. C'est ça ce qu'on appelle réforme des institutions. Donc na lelo oyo lokola que Joseph Kabila andimi yango, cela veut dire azali na mayele était Félix Tshisekedi alongwa na pouvoir parce que réforme wana to bana yango d'abord la présidence de la République. Donc bazali na mayele yango yo qui était lobi bauti na congrès na kisantu pour na étudier eloko wana ndenge nini bakolongola Félix. Donc balingi balongola ye na nzela ya accord cadre na réforme des institutions ou na article 165 de la Constitution pour na kolobe était Félix Tshisekedi à commettre bagaf ebele ya yi violation de la Constitution balongola ye na banzela wana ndes carte siko esika zali ko beta yango na lobete ndiko Martin Fayulu azonga na nzela ya accord cadre d'Addis Abeba tokene na dialogue wana poto cha kimia na Congo to bimisa ba occupation so babima na République. Bon siko lelo peuple zaïrois peuple congolais partout baza ko na départ ya MONUSCO yo lobi nini ba crime ça mitu na Congo ba lobi départ ya MONUSCO par yo ba commencer à signer kuna lobi nini. Oui, MONUSCO Outabaya, ça fait lelo 20 ans. Hein, par mois, par an, bazana budget, il y a 1,5 milliard de dollars. Bana baya, basale loko mokote, bitumbeza na kati ya mboka na biso. Donc batie kimiate.
cela veut dire que bayaki pona kosala pillage à République démocratique du Congo. Mais départ na bango, oyebi na koloba na bino boye. Ko kota na bango na République démocratique du Congo, ba kota ki na accord de Lusaka. C'est l'accord de Lusaka. Les Congolais au dialogue na Afrique du Sud na le dialogue à Sun City. Na kati ya dialogue wana ba Congolais o ba kenenge na dialogue wana ya Sun City, bango bato ba décida ki entrée ya Monica à l'époque. Et les lois, bazali ko benga ya MONUSCO, ba troupe ya Nations Unies ba kota. Donc pour le moment, lorsque la population a tomboki azali ko benga na bango, nous sommes tout à fait d'accord. Tozali sima ya peuple pour na kosala bango pression wana. Mais na yebi ke Kanambe pe azo profiter pour la na yebi te Kabila Kanambe asenga ki pe bakende. Mais lelo discours musu se uti et pas ya Félix Tshisekedi alobino bakende te. Non. Ngana kanisi makambo wana tokokata yango tant tozokene na dialogue ici de l'accord cadre d'Addis Abeba nde esika tokobimisa MONUSCO bakobima na voie ya kimia babima bakende po ete biso moko tokobongisa armée na biso MONUSCO azali lokola occupant ya République démocratique du Congo bazali lokola te mais bazali lisusu occupant ndenge ba troupe oyo ezana kati ya armée na biso bazali occupant bango pe bazali ko baye ko occuper République démocratique du Congo esengeli bango nyonso babima bakende po Congo ezonga na maboko ba Congolais armée ezalaka armée na biso moko ekosilisa bitumba na Beni ekosilisa bitumba na Minembwe ekosilisa bitumba na Ituri esika bitumba ezali soki tozana armée ya biso moko bitumba wana ekosila. Merci à trop Norbert Louye. Il est président de parti politique Union des Républicains, IR en sigle. IR en sigle, on a un problème de leadership au Congo. La politique, on a parce que le leader né, c'est Martin Fayulu Madidi. Dans mon news, on dit Valentin Moubaketo, on dit Babatouté, mais le problème, les gens malades à Congo, là, les gens malades étaient. Problème de ça, on a Congo. Il faut y avoir politique à Congo n'engage les collègues. Bango ba kenegi na élection. Lokola ndeko Martin a kenegi na élection. A kenegi na élection. Na la kisa ki ya ke élection au pays. Bo poni nzela ya mabe d'abord une élection et salami hors délai constitutionnel. Mais ndeko Martin Fayulu naza koya. Tikana no makambo ya Valentin Mubake. To komana na ndeko ya Fayulu, Martin Fayulu, oya bimaki président de la République, je confirme que abimaki président de la République à l'élection. Mais le con là-bas, keneki nzela ya mabe, moyen azwa imperium wana ezalité. Yango yoke lelo azako bunda, azana la recherche ya imperium. Na ngai nazako condamner bango parce que bango ba favoriser Kanambe asa la coup d'état. L'élection va keneki hors de délai constitutionnel. Article 73 ya constitution ezalaki violé. Non, il ne fallait pas bakende. Ce qui bakende te, Kanambe akoki kosala coup d'état. Akoki kosala coup d'état au ya salité. Pour Akamata Félix a tchaye na pouvoir, entre-temps, a coffré pouvoir. Oui, bango nyonso o bakende ke élection na o ya yibi. Bango de bato ba favoriser Kanambe ayiba pouvoir wana. 2011 là favoriser. Ezali ndenge moko bakende ke pe hors délai constitutionnel. Cela veut dire baza kotosa mibe côté ngai na koki kondima na moto ya za kotosa mibe ko ya mboka te amemaka batene élection yango ba favoriser Kabila na 2006 ça la coup d'état na 2011 avec Papa Tshisekedi ça la coup d'état na 2018 pas yeko ça la coup d'état to ça le nokoni to zongi na case de départ ici ni siko na soko baba kenenge na l'élection ici ne propose qui ba la qui ça qui très bien bokene élection te to kene dialogue parce qu'accord cadre il y a que depuis le 24 février 2013 ce qui toque un dialogue et dialogue il y a lobby bien article 6 il y a acte d'engagement et lobby beaucoup de élection il y a solo élection libre démocratique et transparente mais na carte na élection wana bo banda élection locale et provinciale tala bango sikoyo bakeni babanda élection na likolo présidentielle batiki élection locale et provinciale ezali kotikala yango eza ko permettre que Kabila sala ba coup d'état tala le lombo que nenge komi donc makambo élection etikali wana élection ya C oto zali ko benga local et ko sala ma les sociétés donc to tikali kaka bazali kolo donc basi ba nommé déjà parler ce que parce que fondation ezala partager et le comment ko bo IDPS les peuples au sali union des républicains bo bleu bo kene ba élection pourquoi vous se réunir te bino mbalé bo za ba ancien IDPS exactement na beta kimbela na ba Valentin Mubake ngana ko pesa yo information que même Martin na solo na y a plus de na benga qui est plus de 10 fois mais regret na ngai na politique
bazali nano bana mike parce que ngai na bandi politique avant bango nyonso wana Mais Martin Fayulu Ah, azalaki non, na conférence nationale, non, azalaki déjà. ata azalaki na conférence Non, maintenant, Jacques Matanda, membre na ya monde Kobanza. politique ngai naza mokolo na bango bango baye nsima ntango nazali koloba nabengi Martin lelo situation akutani na yango soki asololaka na ngai na ntango nazali kobenga na ye na période d'élection même ntango baélection esilaki nazalaki kobenga ye aboyi koyamba telefone aboyi korépondre croyant akomi chef de l'état alors que ngai nazalaki Il a été élu pour passer pour- oui azwi pouvoir te aza koluka imperium soki asololaki na ngai alingaka akutana na situation akutani nango te alingaka akutana nango te ngai naza mire naza na bainformation nyonso elekaka na congo na monde politique ngai nayebi yango donc cela veut dire soki oza en contact na ngai okozala na kimia mpe okokamba mboka malamu Olu na Vatin Mobake nini? nabengi bango Na Mobake, benga Ah. Mobake. Parce que vous avez esprit moko na Mobake. aza koloba nazali badiscours na ye ce dernier temps aza koloba dialogue international Nini conclave. conclave non dialogue Azobenga nini conférence. conférence internationale Mm. oui conférence internationale nga naza kobenga accord cadre d'Addis Abeba ezali communauté internationale mutaye nango Mais ezalaka pourquoi eloko bosangani te? moko Pourquoi bosangani aza te? kochange Mais seulement pourquoi bamo bosangani te? naza kobenga ye aya Soki Mobake abenga koya mobake kokoyamba ye. aya oui Ok. nakoboya te aza congolais Ndao. Hein? Aza congolais soki Valentin Mobake aye akota na nzela accord cadre parce que il est parmi bango babunisaka accord cadre il est parmi bango baza kosoutenir baélection ya lokuta mais lelo soki aye na Mobake soutenir l'élection te. na 2011 akendeki azalaki candidat azwaki te azwaki te donc naza koyebisa yo ke naza na posa na bango nyonso bakota na nzela ya dialogue accord cadre ezali dialogue international oyo aza koloba aza kochange seulement bamo jeu de mots eza wana eza kaka yango wana mais akota parce que oyo ezali dialogue oyo communauté internationale moto ayeli biso yango oyo ezali en gestation biso nyonso tokota na dialogue wana po totya kimia na mboka na biso totonga congo ezali ya biso Merci papa Norbert Luye nasi tokutamba sima. Merci beaucoup. Donc merci à tous. Merci beaucoup Baliangando. Na sepele lokola na moni yo, na sololi na yo lelo, na leki epai na yo, na kamse émission oyo bandeko bakolanda yango oyo bakolanda biso. En tout cas, vous partagez en gros John Image, Denzel Kinshasa, Bokoto TV, Bokoto, un peu Papi Geneto, Belavi. Vous partagez M. Baliangando. Merci à tous. Salut. Ciao. L'intérêt des gens.